bandeko belé bakoma na bloc. Hein? Bandeko belé bakoma na bloc. Na théâtre? Wa théâtre bakoma na bloc. Et comment va bloc? Donc il faut tout casser. Oh. Il faut benga mutu boy. Il faut do sala boy. Il faut do dundaye. Ba dumusu ba dunda bango pete. Ba vidéo te. Bolinga te. Na monde théâtre? Te bolinga te. Bolinga te? So abi bolinga te donc à 100% quoi. Bolinga te. Oui, bolinga te. Bolinga te do bomanaka to tonganaka. Yes, yo pe masono bima ba genre moi bongo. So na toqué vraiment la RDC. Parmi 5 groupes. Parmi 5 groupes, Baptiste Azankati. Parmi 5 groupes na RDC. Parmi 5 groupes, parmi 5 groupes na RDC. Groupe Neza. Vous avez suivi. Oso les camarades de l'Isolande de la fanatique. Ah, donc il film félicitations. Ah bon, c'est ma bien. La voilà l'ingation de c'est ma bien. C'est-à-dire que tu as dans les donc parmi 5 on a des figures de ça raison. Tout chazal. Tout chazal. Au moins so yebi. Adu chana poto. Ngaza na kin. Bosolara. Au moins on attend komuna. Ah? On attend komba duche. Te question ça. Ta caméra na te komba duche kapanga héros. Ouais. Président duche kapanga. Bon commenter. Na retara qu'impolitesse. Hein? Qu'impolitesse. Ya bano roma ki lelo. Moni ezaratan. Succès eza bakango éternalité. So tali bato yo ba voyage ba kenda ba poto c'est ba na basi na poto basi na wakanga bango. Batista. Akasi mwasi na kangesi ye mwasi na poto ya na kini. Batista. Okuno bato ba malamu te. Ozo biso malamu mabina munoko na yo na ebite pona vérité. Donc balega sima baye ba bali bon Batista na bali te bon eza normal hein à lobby kala mingi te bon. Toleki na biso. On va soso. Obibe balega kala bazo bala te, bazo bala. Baleki baye na monde maman ba bali. Po ezaki moi eloko mo ya rapide, ça moi trop. Les balles eza ya toute vie. Absence na yo eza sujet ya musala niveau équita Batista okokaka susu sanité okoma moi kilo to musala ro kita te parce que là to fanda na musala ngo tozo kola su makasi na musala ngo. Mais pour le moment, on a pas ça na beta tout. Un jour, on a gagné na beta tout. Ah, David Nani, na bakoto. Ouais. Pour les gens qui ont c'est moi. Hein? B. Ah, voilà. Poto ya dongo eza lola te. Bato bakenda na sima basi. Basali oni. Bato bakenda poto na sima basi. C'est que ça il parola te. Hein? Il parola mafuta te. Discipline, kola la ravant, na milana bière, mais na bi que non, bière ba milana nzalate. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission Nabino, Bolinga Gaming, et donc on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Nazo Pesara, Maramnenge, Zalara, Ponem Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola, et c'est un David Wembe, na Sarabino, Ango, na Bete Rabino, Amasolongo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment na Kati Yamboka, Oyo. David Wembe, Nazara, Angola, et na Minute, Oyo, na Luanda, Tozabongo, na artiste munene, artiste comédien Yamboka, na Biso. Donc azapena na mboka oyo akoyiko leka boite il faut to sola naye communauté na biso photo yambaye kaka ndenge ezalaka. Donc leona masola balabala toza bongo na président Batista. Oui, abenge président po azalaka président azalaka déjà na groupe naye. Donc avec président Batista on va essayer de parler à long et à large réalité ya makambo ya théâtre. Tolo bana biso nyonso bozana bino pena calme. Président Batista Boitardi. Boitardi. Mais il faut bien avoir un Batista. Donc Batista, et le mot français, mot donc il faut que moi le l'angola. Deux ans angola, donc tu bien un peu Batista. Batista. Voilà. T'as tout bien? Obrigado. Président Batista, seja bem-vindo na Casa Angola. Soyez les bienvenus na Casa Angola. Obrigado. Omoni Angola ndenge nini? Ouais, j'ai aimé ce pays d'Angola makasi. Omoni
Bon, avant la banane, nous expliquer en Hollande à Moni. Il faut la banane, on peut savoir le boss, Aimé Sokofere, le patron. On voit ma calatongo. Il y a 5 h du matin. Boss, merci à nous parce que si nous avons dans le cadre de Mimosa, ils ont un boss. Ouais. Ayamba Ibiso bien, tant que artiste Amboga, Ayamba Ibiso bien, Moro dans la chambre. Donc, tout là, on a essayé moi Malili. Donc, vraiment, merci, boss. Angola, c'est bon. Ouais. Et puis, la boss, on appelle ça de l'Angonda Yoji. De l'Angonda Yoji à ma moto. Salutation, on a passé tout le temps. Azana Biso, Azo soutenir toujours l'artiste. Angola qui toko. Au moins, ils sont en Amboga, on a été critiqué ou n'importe quoi. Biso, la musique déjà, Angolais beba, Angolais comme boy, Angola boy. Mais, ça va. Sauf que de comprendre que bateau mon Angolais beba, bateau s'intégrer. Mabi Mboga, il faut s'intégrer. Bateau balo Angolais beba. Voilà, on doit s'intégrer. Oui, par rapport au bateau, oiseau Angolais beba. Et puis, ils appellent par rapport à une relation. Donc, Moto, à une relation, on a pas de là, ah non, tout le monde, Baudry Matadi, tout le monde, Ben Willy, vous comprenez, tout le monde, Batouboy. Vous comprenez, vous avez logo. Ce temps où vous actez, c'est un bon bébé que j'ai offert au matin. Mais bien sûr, grâce à Dieu, qu'on soit bien, tout le patron, les grands déclarants, boss Pablo Kini, Ambagi bien, malgré la passion de Koutaki, côté là qui est, mais quand même à ça qui est fort, il y a Mbabi bien. Vous comprenez, vous avez les visors, Mbabi très bien, vraiment, mais pas qu'on il y a une belle relation, depuis Nabouto, Koutanaï, Nenga, tout ça. Et puis, merci à Tosca, grâce à Je t'aime, tout le monde a bande de Romussousou, Yannick Ndulu, déclaré international. Déclaré international. Voilà, tout le monde a Yannick Ndulu, enveloppe la biso dans les bons. Donc, vraiment, qui t'en au Baptiste, na Luanda pe a ozana ba fan, ba yambi openda, ba fan o ya yopenda. Ebele. Ah bon? Ouais, en tout cas, ba fan ba ebele hein. Au moins ngaza sous dans ma rare trop rare par rapport à Nzonzi nous aïe vous actif tout le temps mais ah yo mo bien moi. Si. Hein? Ouais bien moi. Les ba souta. Ouais, ça sous hein. Absence na yo eza po yango pesa ki pe sujet singa to lebela. Absence na yo eza sujet ya musala niveau équita Baptiste okokaka sous sanité okoma moi kilo to musala ro kitate parce que là to fan na musala ngo tozo kola sous makasi na musala ngo. Bon expérience ya ezaka ke moni biso pele to yaka to kutaka bato. Bato ngo pe baza pe sur le loté. Mais ba misusu pe baza. Nga za la groupe na linga na groupe na makasi. Na mi pesa no tant na figi de ça. Ba loba sou bref na boy. Ba ndeko pe baye pe la ba jasika. Faut pe mokide mona bangoti. Mais Baptiste Aza na ye défendre muso benga nga pe to na temps pe na la tante na voyage. Moi déplacement et comment trop parce que doit ba responsable mon théâtre pe moko ndenge zalaka liboso eza su ndenge zalaka te. Donc faut boujara pour l'organiser fisque pour bana pe balia bato ebele bazobimisa liloba oyo théâtre ndenge ezalaka liboso ezalaka su bongo te problème ekomani na théâtre mbongo ezalaka lisusu te na ndenge bobandaki kojouer to YouTube ye bato bazomona lem so pesa bino ku visibilité makasi ba contact ebele na niveau poto mais bino boza ko se lamenter nango pourquoi te YouTube ye eza mabete eza évolution mokili. Donc, vous avez des cassettes, des CD, YouTube. Et ça, problème. Ça dit quoi? Évolution est bien. Sauf que, bande rebelle, on a bloc. Hein? Bande rebelle, on a bloc. Na théâtre? Ouais, théâtre, on a bloc. Et comment va bloc? Donc, il faut tout casser. Oh. Il faut bien un boy. Il faut tout ça la boy. Il faut tout dundaye. Pas de nous dunda, on peut vas-y, on a répété. Yo, c'est fort, ça le rôle, au kundaye, mais. Zamba juste aza toujours naïe et on dit ça là peu moins absence na yo na ben explique bien absence na eza déplacement comment te non na ndenga genre ya bato ba bloc wana yo poza na bloc tenga za bloc te nga na pona muto asanga musane bien na groupe na ngati
na groupe na mais so la bi ah non na peine besoin obenga na tano mo libanda ah na benga non modéro na benga modéro na tano libanda na benga na raisonner na benga tam sou pako na bengi pako parce que déjà dans le groupe na déjà na ba élément na la validaire na za jino là ozomona so na so na papa wata na ba Jonathan Seka donc na ba maman nzinga donc na ba soda makasi so bina bon na ba sata moi 3 ba taliban na et ça ra force au biso ça ra théâtre ou éducatif to ça ra théâtre to ya buzoba so na ba théâtre comme to misala mo mais biso ça ra cinéma donc cinéma to ça la na otala boya na déjà ba élément na na kati groupe na obenga moi 2 3 4 libanda par rapport à rôle tant musu na besoin ya kokobar mo be kokobar azate tant musu na posa je mo bo mutapesa je na mingi ezata musu pako donc on a benga pako tant musu mutapesa je modéro fona benga modéro déjà par rapport à je président Baptiste évolution groupe na yo selon yo mo ndo zotala mo eso ko évoluer ndeni ouais ça va molo mbang pema ça va est-ce au santa pendaga ozana charisme wana ya kozala président ya kozala groupe 13 ans et le bel rotin le bien logo de belé ça bato mususu bazali ba lekio le mususu basali pe ba groupe baza sikoyo yora mususu basala nini au moins asali groupe un mois katani afandi ta mususu 2 ans 3 ans 4 ans poison ce groupe mais so a tourné groupe sali combien d'années aloba nombre a bossa au compter ya cha moins absence au azala la groupe 4 ans afandaki pendant l'absence a compter na ngo mengala bandi 13 ans de groupe, 13 ans il y a groupe on a fait la groupe 13 ans donc 14 ans dans 2024 donc 14 ans. Et ça qui évolue bien. Ah mais je évolue bien, ça était mais c'est la katana là. On compare groupe non groupe. Te nga ko sa comparaison ba groupe. Te quand on tala raté, on tala ba genre groupe na yo nga ko sa comparaison te. Nga sala. Mais kana ta mandabo. Là na Angola. Ça va raisonner bongo. Elle voit que na sala groupe na par rapport à Batu. Par rapport à groupe non là ça groupe na par rapport à Baptiste à comparer groupe na yote siko loba groupe na yo ndesi ya yo groupe na yo président Baptiste eleki groupe banani groupe na yo mona eleki groupe banani te ba fanatique ba tchara ba fan ba kona biso ba tcha parmi mais dans les bons so na toqué vraiment la RDC parmi 5 groupes Baptiste azan kati parmi 5 groupes na RDC. Parmi 5 groupes, parmi 5 groupes na RDC. Groupe Neza. Vous avez suivi. Au sol, les camarades de l'Issolon, là, bas fanatique. Donc, quand il filme, félicitations. Ah, bon, c'est ma bien. La vie voilà, l'ingation de l'essai de ma bien. C'est-à-dire, petit gars dans les blingues. Donc, parmi 5, on a figure de ça, raison. Figure de star de Baptiste. Batabalabala, bozo ka figure de star. Ah, bazo ya Baptiste. Bayebi. Biso ça la pièce éducative. So pour nous c'est gabé parce que là vazana Dino Lazana. Baptiste est pas comme un comique. Vous savez là. Au foot rapper batu bien. T'es na foot raté. Hein? Na foot raté. Et présent. Ah na foot raté mais soki ndeko moi azuli kama na osunga. Ngaza sponsor te. Bon écoute raté. Moi écoute en sur production yet. Même dans orchestre dans la musique na ba foot na bango te ba kosa bébé. Mon foot mara. Je te dis, mon foot mani sur production yé. Production ba pesi mon caché bon abou. Pour ça le monde pas pesi na ba bactère na eh. Na bon foot ma bon. Bon c'est production yété. Caméraman, montage la blonde sona les ara la fait na mbongo na ngati. Mbongo Baptiste a l'air pour Alexis filmer. To foot ma yamoni nga lela trop omoni na RDC so le monde Angola eza bien ba faciliter ba artiste na bango voyage eza loko pamba do bébé ingé tournage pesa na compte ça gouverne on va prendre nga solo so biso siko do bimsa mbongo na biso na poche so tam so mona obela tam so mona minerval kuna bona mais na se sacrifier na bi faut tournage les gars comprendre sur omoni ba difficulté na ya omoni biso ngazaka la bundara toujours pour na artiste RDCP tous à la évolution c'est-à-dire tous en facilité de déplacement sur des cinq visa na biso pour payer ça biso facilement et puis gouvernement doit charge na biso ba artiste et ça bien comme on a ndé de mon Angola boto moi moi culture angolaise ndenge za là là donc ne peut qu'on appelle na mama elo na jouer appel na ko développer on peut
Osomona. 2 ans facilité moi maman bien. Donc biso pe na RDC fait comme bongo. C'est un visa sur ozango. C'est un tourner ta muso na aéroport pose et a passé. On va conditionner mais artiste am de et musamo ça musamo noble. Donc faut ça va faciliter moi blog moi mike gouvernement faut comme desunga biso. Pour ça Baptiste même si moment où il y a évolution. Parce que nous autres la penda caméra bongo évolution à théâtre na minute au à niveau Congo kona. Vous avez l'écolo, vous avez assez, vous avez un niveau de. Te naza biso loko ba pepe calé de ba général des formes bazalaka. Ba fanda na ngaka wana. Te na bino nyonso. Nous autres la Congo bongo évolution à théâtre en général. Ouais, ça va pas mal hein, bande oiseaux volés. Bande oiseaux volés na bango. Sotali de gauche à droite. Toujours actualité toujours côté aussi la Bissalo Abakouk. Côté famille Libota, Belleville Kane. Parce que évolué. Et puis on peut salir que ba jeune et monsieur belé ba monana o ba bana ko de la monde théâtre. Ça dit évolution ça. Mende siko yonde photo lela kamonde mbongo moko ya bien. Alors débat ba bima na bango bongo mais le chocho zo ko tate. Ça dépend de ndenge ba photo là. D'abord on a photo na bango bien. Mais l'herbe de nos tournées ba père na biso na ba major Bisadidi honorable Alpha Bokole, donc on va cacher bien. La deuxième fois on va faire ça, bon on aime faire ça. Na hauteur on va mais na tournerait pas Belleville na sepelaka na moi ndamo na zoaka na ça sur 4 5 tableaux na zoaka mo lo bien. Sugo l'herbe pour père wana bazalaka mais au sepelati. Et puis tournage en mystique so tourner à major azana kin. Rémi Kilo la to Alpha Bokole bana kin. Au senti bana poto baye, elle voit studio de. Elle voit Big Star côté studio, des fois côté studio. Tabana poto ne ba Holanda na pona mabanga. Moi bonero mbongo no cachette mais bana poto déjà ba osunga binungu bo plan ba parfait ba l'art. Donc mambo belé zo ya déjà. Mais le za subongo te comme si YouTube est bon bino hein. YouTube est bon nango te. Eza lelo kilelo ne ba bengo kilelo. Monde évolué. Mundela sala YouTube ana amuta pusa makansipe musika. Mais na kokotisa ndet siko kokota siko eza pasi. Ponga netsira na chaîne nga Baptiste TV officiel. Non na comment on monétiser na mte. Ozomona. Sokotala eza moi likukuma. Tobite batango bazola ngo gwa to zarani. Na bite so bazola ngo gwa. Koza mukoko ba monétiser. Ah oui bon moi ba kaibele ba nini. Biso do sa musaki toko. Bon, nous avons qui c'était? Rien. Et qui c'est raté? Ah, bah, ça va, bah, vous avez posé Baptiste. Qui c'est raté? On va attendre bien, Seigneur. Mais comme si dans le monde, il y a une qui c'est à ma casse. Ah, bah, on va bien. Et ça, on va payer l'autre. Qui c'est à Mouquette? Il y a des maîtres KGB. C'est ma voix pour Nébégué. Azo va titre belé dans Jido. Maître KGB. Maître KGB. Azo va titre la Kin. Azo Angola. Azo va titre belé. Bon, Nébégué, so Azo Angola. Pour appeler ça Jido, nous allons regarder. Mukilangando, Mukilangando donc deux fois. Au moins les artistes mais chose Mukilangando deux fois. Il faut au Bougana. Ah bon, n'habitez ça ya allons voir. Mais nga vraiment n'habitez que ya Nzambe. Nzambe a contrôle la vie nanga. Nzambe a zala nzela ba ouverture les anneaux sur mon bon. Ou soit aux autres qui s'abientent. Ou soit aux ana ba histoire bien té yango de mutu ezo pousser batu ba koma ba abonné na yo té naza humoriste té na bien bien na bi so za besoin sega au moins la lava aza dino la mais ngape na koma comique naza acteur donc le roman na donc moi biso donc mon ga présence na nga faut sepela na avant on a loba déjà donc na scène déjà so mon ga da Baptiste azana au sepela eza na film benga comme par hasard Baptiste maman on a repéré sur moi trop vraiment tenga bi oui bino fo mon na parce que na l'autre na moi muké le docteur ya yo asaka théâtre bogar boy on sait le mususu de ça dit to ya pe na moi style na biso mon na monde na bité na nga moko to ebele to ya docha mon nango ezatende ba finga dans la dans théâtre le la refuge moi bazoba ba tout bazanga tina ozo comprendre to pe na ba esprit non faut comédie fois en accord pourquoi vous bangaka ba musicien to affronter bango
parce que biso quoi déjà makila banduliste vous comprenez donc so dola musa bandeko hein il faut buka na raté comédien ate so ine nango bozara so lokola sima ba musicien so non so za leader ba bota manango vous mona faut za na kara bien faut za pe na moi na parler non bien ata danger te mo foot la main parler moi za propre donc ta kota moni au parler artiste dans vie artistique là bon malgré difficulté de ranango mais faut toujours dans les bons et alors on a bangola boy na luka hotel mo so ndenge na fanda kuna o mota ke tchanga boy so ta place aux classe so qui dit la chambre donc on a habité hiver grâce à Aimé Sokofer les patrons dans un monde donc faut dans la condition c'est ça on peut pas mourir continuer na théâtre ya voyager pour mo fanda mingi na poto mingi so totali pe bien au moins na promotion na yo penda mingi ba so tali bato yo ba voyager ba kenda ba poto c'est ba na basi na poto basi na wakanga bango Batista akasi basi na kangesi ye mwasi na poto ya na kin Batista okolo ba malamu te ozo biso malamu be na monoko na yo na ebite pona vérité na ba vérité bato ba se ba na ba loba ba ki non ko ba vérité donc bato ba kenda poto basi nde bakanga bango mais oui momi na mikilit ta musomoni ke momi c'est non ndé pas moni to réveil on a bi te faut la facilité au kenda kozonga donc visa za iloko pamba parce que alors facilité bi ke na kena ngana kozonga au moins que écouter na ngoto yete parce que biso ti dans RDC social na mo boulot solo mi qui déjà social déjà et si et PCB na mutu nyoso luka so ba mususu mais social nkolia ndeti na mo Angola kolia iloko pamba ndako eloko pamba so mutu musu na Congo na RDC a préféré un enfant nanga na luka malé mena s'organiser ti ndenge ni na osala vie na ye autonga libota na ye donc voilà merci beaucoup à toi mon boss à moi pile le top déj pile le top déj zalaka na David Wembe et ko sala bien koko malega prêtre beaucoup kotaka penda masula balabala et ko sala bien espoir ngoma yondi ka solo ya ebembe l'homme en remontada espoir ngoma yondika solo ebembe espoir ngoma yondika solo ebembe malgré to bengi karaboy mais boss espoir ngoma yondika solo ebembe balabala bazawa so bien yamba balabala bazawa jino automatique salango basta bakutana espoir ngoma yondika solo ebembe eza pena important pour ba na biso mais déplacement de trop karaboy par rapport na masoba baba na ayebisenga kuta ko ke mikili bon na yebite espoir ngoma yondika solo ebembe kota masola balabala ekosala bien donc ba artiste oyo bafandi mingi na poto oyo bakenda poto bazonga te basi mutu bakanga bango babisa ba carrière na bango nyoso te miso bayaka na bango ayepe pour ndeza par exemple ya Ansiluzolo ayaka trokin et puis azosala spectacle na ye aza toujours actif bandeko mosusu mpe baza te mais na pesa exemple eka moko nabonaki na D3 Ansiluzolo tomonaki ayaka mpo asala mpe ba grand spectacle bon voilà donc nyonso te même ebele oyo namonaki eza momi bakanga bango momi akangi boyo otika ye ndeni yo so ozwi mosini obali ye yo boye ye kuna moyeke esimba te yo kosala ngo te nga le mosu yo nde ozwi chance olinga mwasi na poto te yango wana le mosu oza nono na bakini oloba mosu avoloba fotala no mpe bien eza nokaka nde question oza bogar avoloba oza pembe biloko aza nyonso mofude mpena yo zano nga momi apelanga na Jaguar seki papa Chéra René na Jaguar Batista mpe na Jaguar comédien mwasi amikini kasombelanga ozo comprendre donc momi apelanga da Jaguar nazala na Jaguar momi nda poto aza ndete momi apoto kasi tasombela bonga momi akili to momi ngola momi apoto asombelanga Jaguar Stéphano pe na poto Stéphano pe na poto et puis benga sous invitation yango yo il faut que mikili nga boya poto tongo tongo voilà boya mikili dans la famille mikili dans la famille ya mikili c'est ba Mathieu Bicento ba José Bicento ba l'homme idéal Patrick Bicento ba Thomas baby maître KGB famille Bicento famille Vincento nakata ba nord ba master tout ba na mikili
bon poto na nos zango za nango temps mais pour le moment na mina posa pe na beta tour. Un jour pe mona na beti pe tour ah David nani na ba koto là. Ouais. Pour nga o gena c'est moi c'est. Hein? B. Ah voilà. Poto ya nango eza lola te. Bato bakenda na sima basi, basali oni, bato bakenda poto na sima basi. Est-ce nga bien mabe? Est-ce na critiquer bango? Na binga pe yelanga te. Monga benga pe il faut ya poto bona mais ngande na mona ki ezana temps na ngati. Donc c'est une question que yoza moi ça poto ko bengisa ote. Vous comprenez? Il y a un personne exemple d'Abi, moi ça poto so minanga Jaguar, na bomba ngote pas la vérité. À part Jaguar so minanga Zulu, espace wagon Mitsubishi. Ça va pas non, consomme blanc on a été dans la soirée que non, soirée ne poto, na on candidat tant on temps sur ma demi déjà na amitié. Batista, oregetaka nini na monde ya théâtre? Na regretaka qu'impolitesse, hein? Qu'impolitesse ya bana Roma ki lelo. Moni ezara temps. Succès eza bakango éternalité. Succès faut regarder en parce que les kaka. Mais si on garder relation na bien. Ya on aime te ça là que ozala bien. Trop bien batisa so trop rare. Mais na yangola ba minga bien. Comme si on aime ta tourna journée ka. Okene sika boya, okene boya sika boya. Donc moi que ça dit quoi? Batala rapende to solo la na ba mission, batala pe façon parce que ba mokili pa ba moto. Ata ba fa no permettre beka façon de vivre, façon ka zo lobela, ba comprendre que moto est très sympa, moto est très beau, moto est bon d'abord. Mais kilelonde ebele ya bande ko ebele baleki bazo mona lokola ba kango libela. Donc c'est ça na eza lo éternel non. C'est éternalité. Ba na respect, ndebi so do na respect ba tout kutaka ya ba kulutu droit de naissance là na ko fanda boye. Na moi pe tamsuzu kabambaye kiti ata telemi na ça nga bien te il faut na telema. Au moins qu'il y a boya, mais on a insisté non vieux faut fanda. Sûrement vous l'aurez et bon bande comme ça pour ça qui a ba belele ba que biso be ça là moi déjà. Donc au côté va venir mo kanya venir. Au côté est-ce que moi donc il faut que au boaka pour les cas. Donc eza na ngota biso be no kutango ya teke biso ndo bandiango. Mais baleki na bino ya temps o bondi bango pe. Nandi ba bulo makasi. Ba msupe baza baleki yo. Te mutako le kanga te. Mutu nga mutako le kanga te. Omoni na par exemple mo bona na judo nezaka mutu toki wazana e. Rompone. Mutu abi abetaka lokoli na betaka. Eza muso abetaka morote. Do yeso ozu do morote rate. Muso ai pon sonage do mutu na jeune style de jeune. Donc na bataki mutaleki nga. Nga za na jeune ngai. Ana jeune nga OK, ezalaki producteur ana mikili asenga ofora Batista za personne. Na Angola art. So na Angola Cardozo na Pembote Cardozo LBG benga après nini faut tourner un film mo bona menga za kinte na Luanda. Oh non, ça nango ya quand parce que film na otina ba le février. Eza ba le 14 ou le 15 février bona. Point baluginga. Est-ce qu'on a Luanda ti na be jour na oyate. Mais bazo zelanga ngai. Alors son azate ba oluka mutu mususu. Ya mo ke scénario za par rapport ya mutu asa film ne abula place au scénario songolo pakala. Place au fora mutu azala. Place au fora Batista azala. Place au fora Christian Shoga azala. Na moni na bino bozala kapena pena bolingo. Bolingana kapena? Te. Bolinga te. Na monde théâtre. Te bolinga te. Bolinga te. So abi bolinga te donc à 100% quoi. Bolinga te. Oui, bolinga te. Bolinga te to bomanaka to tonganaka. Yes, yo pe masono bima ba ja moi bongo. Oka bozalaka moi. Na théâtre na tamo boye Batista so moni Batista fo mona mutu nsupe me na e. Bado tamo mi balé bozaka zaka bongo. Mais bokabona kabona trop. Oyi makam nazolo ba présent. Na habité? Hein?
N'habite obina dozara ngaza na la voiture dozana très bien. Yo zara kana lava. Ngana modero. Atanga komba muto yo zara ne pembeni bozalo tambola moi trop. Tanga ko. Bozara na duche. Ouais. So ba moni Batista ba moni duche. So bozara bilenge. So duche azat. So duche azat. Au moins so yebi. Duche na poto. Hein. Ngaza na kin. Bosolaka. O mate no atanga komuna. Hein? Natanga komba duche. Te question ça. Natanga caméra na te komba duche kapanga héros. Ouais. Ah. Président duche kapanga. Ah, ba mo kamonte. Oh, fani. Bosolaka. Bonne année à président duche kapanga. Bosololaka. Ngana kama metuna o. Bonne année à président duche kapanga héros. Obengane mgoni. David, yo sogi hein. Président du Tchekapanga. Au moins on a combien de fois. Donc OPC ka bonne année lelo. Donc natana nyo sur décembre ta moi. Na mena bimi lelo. Hein? Na pese oza émission, na pese na émission. Na pese mon émission. Au na Congo. Ah. Bando se pena bino mbade. Ah. Mbona go sala. OK. Des yo. Moi séparation bino mi balé. Moi souci ezate. Na monde à théâtre. Na ndenga théâtre. Nde bande ko. Ya za na poto, ngana za en Afrique. Ozo dingo kosa bato a caméra tozo kosanga. Le public va bige, o ba bi duche. Ba bige duche na poto. O ba bige Batista za na RDC. En Afrique. Ba compagne na bango. La vidéo. Bana lemba, si je me trompe pas. Oui. Bana lemba. Au mieux de savoir. Te bosila ndima no gango. Te ndima te na fixe bozanga na bosila bana lemba. Josa Nzuki. Oki bombalo. Ah bana lemba bopesa mo image mo ka bien na théâtre. S'il vous plaît to miko sana te. Combien de savoir. Ngana bandeko ngape na bandeko la na bino. Oui. Na kutana bino pe mo trop. Te bosila Te nabia. Omoni area ndeni. Yana bi mutako kanga succès éternel azate. C'est-à-dire l'air honorable Alpha Bokole a kotaka na G ya production. Il faut les paiements ba GP ya batebele, bandeko belé quoi. Oui. So azali na facilité à mona bandeko belé o lelo pe belé tobima. Oui oui. So be ming tobima pe eza grâce à Alpha. Parce que Modero a comme un film. Nilo a comme un film. So bazana ka tsalemba. Ba bi ga na le mayonnaise tu kazana. Junior Lusaulu azawana Brésil Lombe azawana ba moi bandeko belé musu na robosa na bilitso mais les ma vraiment ba bobo ba Hans Luzolo bobo manoka yozo mona ezaya mamo de ke ba mon le ba to bimi ba sentir que par rapport au père, il y a jeune ambition de nous jouer bon acteur et ça là que pour ce moment comment mamolobi et comment penser bino ba lemba ka théâtre comment ka lemba théâtre comment ka lemba non et ça là théâtre comment lemba te passe alpha no benga ba lemba te pour nos affaires mususu moi on appelle à jouer peut-être malgré pire grand frère Masanga Gigi Bokole mais au moins avec Baptiste appelle na film mususu ta mususu jouer na été ado benga ba lemba te mo bandeko belé zaki mais ce que ça que ba lemba balakisaki ba misala na bango oui ba bimisa misala na bango imona na miso ba tusi ko tema ba lemba wa trop amona monani ngo lokwa ke ba lemba mais non Président Batista oza pe na doya ko fula bato oui na niveau oyo za na niveau kombo na yo eza bato zo travailler na bango yo ko propulser bango belé yes nani Jimmy Limbondo ayebani na niveau oyo po yebani mutu ayeba na niveau na ye non te ayebani par rapport parce ya tournera trop nga mosono amone sala nga bien Marie-Jeanne Bololé Marie-Jeanne Bololé yo to bimisa ye boka te Marie-Jeanne Bololé comme on est Émilie dans la film na ça Marie-Jeanne Bololé na pesa na comme on a yango pesa magam Marie-Jeanne Bololé baby
Baby yom to bimsaye. Ouais, moi baby ku na zo moi na moké a diplôme na figi de ça. Oh, moi maboko peut-être. Bazar ebele même soupe na ngotanga te na nga bango bando ngoko yamba pe bango tangano de oza papa o bimisa bana déjà c'est ba bimisa bana te ba soupe na pela ndenga bien te na ngotanga pe bolamu na epera te. Et puis na ça pe bana ebele omoni mouvement po bima il faut leader alinga yo faut la discipline ba maréchal na ba bima passe ba na discipline ya mouvement azanga répétition te azanga tournage te ba ko benga ke pa nzonzi mais abanano na ndako après na président ba benga côté moi bonanga papa on supplie papa na sala moi batabu nanga panano wana mo comprendre que tellement na posa ke bana nanga ba bima na sani bo aider maréchal à tourner rapide akende ça consulter na ouais ba ebele ba bima ba ebele mso na teko kamwa na yepe etana susu te na taka te alinga bango batanga parce que na bango ba lobango te ouais mais on attend ba fruit na ngana bango déjà oza fier pour na bango papa wata maloba oza fier pour na bango makasi na fier na bango surtout Marie-Jeanne surtout baby Jimmy donc na fier na bango place on les garçons batanga ba comment na bango ça nga bien biso ba dutaka rendez-vous douter tenga douter na kamwe kasi doute te ko kamwe ya lingala David président TV Zangonga ouais na éviter moi conseil na batu nyonso oyo bosala na bango musala moko en tout cas ba mikolo nga vraiment conseil au pesa na ndeko ba artiste ezala que faut discipline ezala pour musala oyo so lingo discipline ezala lo so do mona ba maître Patrick champion mongala champion mongala Patrick ti lelo moi que non aza pemeni ya le patron le boss Aimé Sokofere eza par rapport à discipline oui donc ayebi musa ayebi kati na ye alinga musa na ye et puis boss azo considérer par rapport ya musa na ye vous comprenez donc vraiment nga conseil la pesa ba ndeko na ba artiste donc so za discipline te ma trop parce que éducation muso la so zo na rater na ndako ozo fait na babala ba ko pe wa muso so ya ndako pe ozaki bien mais ya babala baby sio donc voilà donc ezaka bon Oza Baptiste alobi ndenga mabete o sala o eza malamu ma vague mo fe koti bata mabala bali yo bata mabala mabala bala fort regardez laissez le temps au temps yo nano nga sala mo na pona na mutu te po ya sali bo nga pe na sala bo yo nano po yo jiango ido nani de lango nda yoji abeti ba ya mamoto na yona natali bo nga pe fona na ra de lango nda la tika yo jianga fona somba na non nga pe fona somba ta musu comme des garçons batu bazobala comme son son appelle Richmond batu bazobala félicitations est-ce que peut ça peut être date parce que ça date so monique non nazobala ti kaso na monique non ça va na bala tel jour bon abonné là ça KGB mon réalisateur Umba nazobala Josa Nzuki nazobala Skoda Noko Skoda nazobala Kelizola nazobala Bodri Matadi le boss Ben Willy les Gabonais Ben Willy Paulo Di Santos les guerriers nazobala Maître Mungala champion Patrick nazobala monsieur go donc balega sima baye bali bon Baptiste na bali te bon eza normal en lobby kala mingi te bon toleki na biso Ongola soso. Obibe balega kala bazobala te, bazobala. Baleki baye na monde maman bali. Po ezaki moi eloko moko ya rapide, ça m'a trop. Les balles les a et à toute vie. Pour le meilleur et pour le pire. Ko bala na raté, bena bazobala pe mabala e ko fagati. Vous bien ngote. Babani le mois 2 3 4 jours ba yokanité. Les balles les a vie mobimba. Babala pour la sentiment te ponde ko na balaki. Ponga na bala. Pour les qui na bali nga ya na bali te fona bala na précipité finanga non c'est pas ça les balles a vie mobimba la sepelanza m'a fait ça na bala nga ah oui
mais quand tu es bon de bêta, on aura invitation, David. C'est mandat quoi, tu l'as monsieur. Ah, c'est mandat Ah, quoi. comment c'est mandat quoi? Autant soit bon dans la poto. Président, comment on na bato yo? En tout cas, Montréal, Umba, Umba, ouais. Bilangonda Yoji, Yamamoto, vraiment, aux arts comme d'habitude, Bolingo, yo, Sénéchal, la Tigre Bisso, ils ont ça toujours. Mon colonel Chirac Lulendo, Bambo Tatro, Jossar Nzuki, Bambo Tatro, Christian Shoga, fondé du pouvoir, Dieu a Mousé, Bambo Tatro, Maître KGB, Bambo Tatro, Banana Nyoso, Benny Gochi, Nathan Nzuki, Soraya, etc. Bon, autant là-bas, monsieur. En tout cas, na robo sama muto te, hein? Oh, moi qui l'air hier à Kin, à Batista, Zomo Koli, moi Zomo Songo. Et Nambe Francis Kande, Mobala Mwindo, Mobala Olda, et Ngambe Francis Kande na kata Irlande, en tout cas, Bambota trop, na bossa tepe, Aimé Malela, Balobi, Papa Lopango, en tout cas, Papa Lopango Bambota trop, rien à dire, toujours. Naza toujours naï. Naza toujours na de langue na yoji, de Kin, à Luanda. Toujours ensemble. Vraiment, la salutation na naï. Moi, on a un roaming, bébé Davinel. Bébé Davinel, à moi c'est. Ah, il y aura Davinel. Ah, je vais beauté. Bébé Davinel, en tout cas, bonne année à ma fille. Je t'aime beaucoup. Hein? Ouais. Ok. Maman Nela, en tout cas, Sorioté, tout le monde a santé beauté. Vraiment, Zambé, abomba toujours. Maman Nela. Vous mettez la 104 siècles. Maintenant, président, on a un 2024. La fin n'a pas été ma fan comme d'habitude, comme en tant qu'artiste, Nabino, pour Moussala Oyo, Boyambilanga, Obo Sepelango, et Zara art dramatique. Bon, c'est la film à Sika. Ma film à Sika est bien. La bandi film en Angola. Na réussi ça on a kin. Na si vous a décidé. Soit si on a kin et zone à sous Angola. Pas Angola mon a non. Toi qui passage moins inutilité. Donc toi qui attend que marié privé, mais attend que les artistes fait de ça mais parce que fait de ça spectacle. Oui, normalement toi qui prend un spectacle mais bah tu vas déranger mais sauf fort. Pas c'est la prochaine tu as un comédien pour ce là. Merci. Merci David. Merci beaucoup na batuto ba accompagner Masola Balabala to saki bongo na président Batista. Batista. Merci beaucoup à toi, mon boss à moi, Ben Ouli le Gabonais. Zalaga, David Wembe et Rosala bien. Kelizola. Donc, malgré bon. Kotara Masola Balabala. Kotara Masola Balabala et ça l'a bien parlé de tous les guerriers, Baudry Matadi, Union Européenne. Union Européenne, moi différence c'est Zalaka. Bino Kinshasa, bino Congo, il y a Salaka na Union Européenne. Bozo na bino Kasenda, bozo benda Kasenda. Mais yé a Salaka na Union Européenne. Aza ndenge moko na ya bimisaka euro. Ah Baudry Matadi, bola muleke belé. Donc kota Masola Balabala et sala bien. Papa na biso balabala. Papa na biso ya balabala. Espoir Ngoma Yondi Kasolo Ebembe. L'homme a remontada. Remontada. On a ensemble avec vous. Pour s'abonner massivement à Idéologie TV, massivement à Masola Balabala pour avoir Makamba Bienza. Présent, bon retour. Vraiment merci. Et bien tout le monde. Tout le monde là. Voilà, j'ai les liwate. Oui. Les arts déplacement, donc tout le monde à David. En tout cas, merci Penayo. Vraiment. Un bébé so bien. Un bébé so bien. Oh, passer bon moment na yo. Ah ouais. Vraiment, Zamba Pambola yo. C'est clair, oui. C'est ce qu'on a gardé dans les C'est que ça. Il parle à te. Il parle à ma faute à te. Discipline. Kola na ravant. Na milana bière. Mais na bi que non. Bière ba milana nzalate. Et puis ça. Bon.
ezaka grâce don nzambe apesa. Ya mwa tizozaka Et puis nalanda maman Charlotte nanga nalanda mère na ngai emudo binede solo pembe ya solo ti soko otali defao otali Batista otali JB ya mystique hein